Motema ezotindanga na lobela yo likambo ya uti na motema nanga yo poyoza bien. Papa nanga nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele nanga moko poyoza bien. Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya kono masolo ya danger masolo ya kitoko. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment boza ebeli ya kolanda émission na biso na monde entier sur www.congofrance.com. Merci à toi mon boss monsieur Josué Dili Puma. Merci aussi à mon artiste et maintenant devant la caméra. Grosse moulue de la presse congolaise na bino la plateau na zanga moko na côté plutôt. Na yebi ke boko luka boko na la grosse moulue de la presse congolaise na yamina lelo vraiment na mbeli bino frère José Ndita mingi tozana to kobetaka moi masolo qui est pas à l'heure et à l'âge pour na une année à sort na biso Marie Misambo akenda ki atika biso déjà une année puis sort na biso za pembeni boko découvrir sœur Sophia merci boko découvrir na plateau ce qui a nani papa José Ndita ndé ozala mieux placé à expliquer biso sœur na biso mais na bandi na papa José quant à moi d'abord je dis bonjour frère José. Je dis bonjour. Bonjour. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère José Ndita. Na kepe na sœur Koto. Quant à moi, d'abord, je dis bonjour, sœur. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, Emo na yo na batunyo so vraiment bazo landa biso monde entier. Bon, toza kaka pona une année à sœur Marie, biso nyonso toyebi ndenge nini elekaki na 2016, sikoyo na 2017, tozo sala un mois de vida pona sœur Marie, toza a pona to adorer liwa teso kinini mutu une année na ye donc cela veut dire que depuis kufi une année na ye voilà mais tozo pesa eloko yango po aza mutu moko valoriser ye po azala ki monument moko historique na mitema na biso pe na monde na mboka na biso na Congo yango na lelo tolingaki tosalela ye eloko moko ya bien pona lokumu na Nzambe. Voilà, OK, merci beaucoup. C'est reste que toki koyeba outi wapi po boya na ba frère José bo le émission et puis pour na une année na toki pe koyeba yo pe. Nga naza angolaise na uti penza Angola na ye kaka pona ba événement oyo. Nazala koyemba na sœur Marie na niveau ya Angola nde ndozala na ye kaka pona ba événement oyo. OK, merci beaucoup. Na yebite so koyembela biso tanzembo moko ya sœur Marie Misambo. Motema ezotindanga na lobela yo likambo ya uti na motema nanga yo poyoza bien. Papa nanga nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele nanga moko poyoza bien. Oh na viranga nakutana na moto te mbala mulokola yo vraiment papa oza bien. OK, merci beaucoup. Tango zoyemba vraiment mingi lokola sœur Marie Misambo azali susute une année na c'est vrai mais ezo salon ndenge nini sœur. Bon, eza passe mingi mais ezo pesa susu esengo parce que Bible lobi kokufa na Yesu eza victoria yangwana esengo nanga ezake sœur maman na biso yaya na biso akufi na ye kati na Yesu et puis tokokutana même ezali mais tozo banga te poto yebi ke victoria ezali. Voilà, OK, merci beaucoup. Papa José Ndita na habité so pour kokota na plateau na biso mingi to beta na masola les comprendre vraiment hasard et on est sur notre téléphone mais quant à moi d'abord je dis bonjour. Bonjour, na batunyo sur internet. Bolimbisa so mon téléphone mon akataki eza tango to sala masungi ebele tozo luka mingi ko informer bato que makambo sœur Marie Misambo une année na ye ezo mérité to fêter yango. Nanya roboya. Nana kolobaka yebite. Nana kolobaka sœur Marie Misambo asala ye loko na mutema te. Ti lelo banzembo zo buyone na bandako. Ti lelo mutema ya bolingo ezakaka. Donc bolingo sœur Marie ezo sila te na mutema na biso. Yango tolobaki to bosa na tie. Bat ba uti Angola bango ba ye notre sœur uti Angola sœur nangai Sophia uti Angola Irma Sophia aza déjà wa. Donc bande konyo sur la Brazzaville pe bakati le 28 oyo à partir à 9h tozo sangana biso nyonso. Bino bato après c'est beaucoup zala les ala coûte ce qui ndeni bino témoin donc préva l'appui bozala wana bomona ndenge nini to poser Pierre Tombal et Pierre Tombal aux familles sali à Pierre Tombal ya pamba te Pierre Tombal ya kitoko o batie penana ikeko ya sœur donc vraiment bande ko ba kosepela et nzamba sali songolo to ko kiselo ko et lobamaki trop et après le 29
Le 29 à partir il y a 15h. Nous avons un concert VIP. Concert VIP wana en tout cas et sangisi batunios. Sœur Maria qui mutakabolate. Ba musicien profane, ba musicien chrétien, ba politicien, ba actionnaire amboka na biso, ba nanzambe, batunios. Tout sangana la nuit plaza à partir de 15h. 15h juste to bandi, 20h. Alors, concert, on est vraiment dit pour la sœur Marie, il y a mon sœur Sophia Baye, pour la banine, pour nous revivre Banzembo. Tout ça, la projection, temps fort, il y a sœur Marie, sœur Rite, Moni et moi, la sœur Marie, mais ça m'a tous en l'émission pas qui. Donc, je crois que vous avez mis dans l'internet avant, ma fête, même matin, Nina, Nécropole, beaucoup zoyer. Je crois nyonso et bongami malamu. Alors bon même sur ma prière na bino bo sambela ke eleka bien et nzamba so a sala biso ngolu ke fête oyo eleka malamu. Na ko benga bandeko nyonso baza mikili ya poto ba o pe bazala mo mita malamu. Balingala mo ko sunga. Toza plus na besoin penda ya masungi na bino pona fête oyo eleka malamu. Soki okozwa numéro na ngai 081 508 32 79. Au monde on a na famille to kutana so ngoti ndeloko otindi et ça la malamu mingi po to besoin ba biso za la moi mingi pour Kinshasa mobimba balingi bakena mango tala nini tom nani de pose à pierre wana alors zo senga vraiment mingi masungi ya transport et même na ba so poser la mituka na yo yela biso mituka. Donc je crois Kinshasa mobimba tout ça a besoin batba que nota la pose wana tout le monde a besoin mona Pierre Tombale aux Hollandais nini yango na osenga bandeko nyonso bazala ba moi moyen o nkola sexa bango o nzamba pesa bango moi eloko o akabara bakabara na bango pe poza mswaza na biloko makabara te mais ba o bazana eloko pe ba yibo kaba bazwa biso na 081 508 32 79 ba benga biso ba kopesa biso masungi na bango protokoluela onka ba bus pe na koluka moi rafraîchissement na bandeko ba roya na fête ba melata moi eloko pour ça la moi bien. Donc je crois fête ya le 28 le 29 tolo ba sou matanga te toi sou na matanga te to comme la fête pour matanga c'est silaki c'est to comme la tango to sepela to banza mais merci ndengo zwa mosal na opembe na yo do bala Kinshasa ba ya lata so rebola ta lokwa Marie Mesamu lata lokwa sœur Marie do lata bien bolata kitoko toke na cimetière on a tel roi son unité toke de poser pierre kuna suma kama mawate sersi akufa to bike nzambe si azuye biso to la problème ya kokumisa nzambe sepela so costume no la tango kala repassa ngo pena boyelongo la ngo ba mpepele wana etele masko bien donc la tatia parfum to toke ne retia pose ya Pierre Tombal. Donc je crois et ça fait ya monene o bande ko nyonso to bengi bango sans tendance yaka ozala desuite et osala kitoko mingi. Merci beaucoup frère José na habité après Nécropole to zala wapi puis jouana to kabolango wapi. Mais après le 28 à Nécropole voilà to bombiti pour tout le monde en route à Nécropole la zone n'est pas là. Le 29 ndé à partir de 15h wana royinda po ba konzinyo so mboka pe olimbaza la wana ba musicien nyonso olimbaza la wana ba artiste comédien nyonso olimbaza la wana siko nani ya roya te place pesa mukie alors yango la bi ba o bazui ba soki ba nini ba invitation te ne droit d'accès na porte zali ko sombaka CD moko ya Marie na $5 o sombi CD na ye n'importe lequel olingi au mystère de voile na no sombi o koti ba pesio accès o yo kotala no événement ndenge ko leka ndenge bana sœur Marie ba koyemba ndenge orchestre na ya tika ki koyemba ndenge José Nzita koyemba manzembo toyemba na sœur Marie ndenge Mike Kalamba ya koyemba manzembo yemba na sœur Marie ndenge Moïse Matuta koyemba ngo ndenge Michel Bagenda koyemba ngo ndenge Clarisse Kanko koyemba ngo ndenge le pasteur Moïse Mbiye pe akoyemba. Donc je crois mutu nyonso ayemba na sœur Marie akoyemba ndenge pe Sophia uti Angola mwana ya sœur Marie Misamu ya Angola akoyemba. Donc je crois tozo invité bino boya et à la fête moko kitoko fête ya année fête ya début année. Ok, merci beaucoup frère José Nditanga. Ce qu'on a préféré toka bwana biso na bino boyembe la biso kara nzembo moko te ya sœur Marie Misambu toka bwana bino nanga ezinga mina banyage nuage ngonde ba problème nazo mona malamute butu peli bosoi Yesu ozawapyo Ozawapi nzamboyo Ozawapi papa Ozawapi nzamboyo Ozawa etia motema nangaye
na mai ya bio mainde liloba tala mukolo wane ko yinda mabe ozawa Yesu Yesu mimonisa na bomoy ngai na lukia Yesu Yesu mimonisa na bomoy nani Ok. Nde yango ya suka eko clôturer ma solo. Nzamba pambola bino. Voilà. À nous revoir le 29 la tabiens. Ça va s'occuper bien. La tabiens va chipa minene on a quoi c'est au mari. Denda na. C'est fait ya. Allez kamatamba. OK, merci beaucoup. OK, merci Nzamba pambola bino. Ok, merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a non, ça la parce que grand frère là, bien voilà, merci. Mais grand frère il y a sort Marie OK, d'abord parce que non. Oui, aga ibeli. Nami olote. Moi Ok, merci beaucoup. J'espère que mon grand frère Yasser Marie Sambo. Merci beaucoup à Mouna, artiste et métier noir. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Dili Likumba. Merci beaucoup à notre manager, monsieur Junior Bourson Boukassa. Encore merci beaucoup à Yaouli Mouché Nico Damboko. Merci beaucoup. Apocalypse Bella le millionnaire. Merci beaucoup à Marie Méline Zemomoté, Matos Pépélé Ambetelo. Merci beaucoup à Papi Messi depuis le Campa, Mandela Mukonda. Merci beaucoup aussi à Mouna, artiste et métier noir. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com